Épreuve, il y a mi-session, il y a examen d'État et bandit, mokolo ya lelo na étendu mobimba ya République démocratique du Congo, sauf na quelques coins ya province ya Nord Kivu, oyo ezalaki victime ya éruption volcanique récemment. Ezali na sécurité. Pour la mi-session édition 2021, 700 000 élèves finalistes bazela mipego ya bepreuve yango et ezalaki lancé utavili ya Mbanzangungu na Congo central wapi ministre ya EPST Tony Mwaba azwami. Sangama rapport l'église catholique peu population et République démocratique du Congo mobimba son éminence l'archevêque émérite cardinal Laurent Mosengo Passigna a passé kilama gauche dimanche 12 juillet na Versailles na France wapi akendaki pona ba soins de santé récemment. Ba détail ya belement oignon so tout de suite na édition na biso ya kan bonyon si amkona lelo. Bon début de semaine, merci la fidélité et confiance pour passer à KN Benyon sur un format cabine toujours d'une manière très professionnelle. La zone est présenter les bino édition le 12 juillet 2021. Mokola les lots 4 fonds na constant malheureux. Il y a difficulté à transport au Salami le lot na ville province à Kinshasa suite il y a grève il y a ba chauffeur au bazo dénoncé tracasserie routière paix. Oyo bazali toujours victime na problème na ba roulage basengi ya boye na gouvernement etelema pona kosunga bango pe koluka solution na likambo yango. Le 12 juillet 2021 ezalaki journée où efungoli mi-session et examen d'état édition 2021. Tony Mwaba ministre ya EPST apesaki go utaville ya Mbanzangungu na Congo central bisika wapi azwamaki pona kofungola édition yango ba finaliste bazalaki présent na ba salle de classe bolanda Constant o esalami na Hervé Zaka. Lundi 12 juillet, le nom des dates est marqué début, il y a épreuve, il y a mi-session, il y a examen d'état, édition 2020, édition 2021. Na étendu mobimba RDC, sauf na quelques quoi, il y a Provence, il y a Nord qui vous frappe, na éruption volcanique, peine insécurité. Près de 700 000 élèves finalistes basés la mine à preuve hors session au na RDC Mobimba mais preuve yango ezali reporté na date ultérieure on a élèves sinistrés éruption volcanique ya Nyiragongo au esalemaka le 22 mai dernier. Examen d'état ezali reporté na sous-division ya Irumu 3 ya Djougou 1 décision yango ezo concerné pe élèves ya centre de passation ya Kampala Uganda oyo bazali na difficulté à traverser frontière na cause moko ya renforcement ya mesures contre COVID-19. Hormis bango, ba finaliste ya bleu blanc ba répondre présent dans ba centre pour na ba épreuve ya Yambo o to bengaka dissertation. Go ya ba épreuve oyo epesani na patron ya EPST Tony Mwaba depuis Congo central na ville ya Mbanzangungu wapi azo séjourner pour na lancer épreuve hors session édition 2021. Na Kinshasa go epesamaki na collège Bobuto na présence ya vice-ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namasia wapi ba premier item ezalaki distribué na ba finaliste o bazo affronté pour la première fois épreuve o surtout que dans ba contexte moko difficile peu particulier wapi COVID-19 ezo régné. Na vice ministre a souhaité qui bonne chance na ba élève finaliste pe asengi bango pas se concentrer pour na ko remporter ba épreuve au pe ba katisa ngambo mosusu basi sa cursus secondaire na bango. To noter que vice ministre ya EPST azaki pa accompagner la ministre de l'éducation provinciale ya vie à Kinshasa Charles Mbutamutu o aki pe ko vérifier na miso na ele lengi bona bakeni ko sala ba épreuve na bango presque une semaine et pesami na bango pour ko sala ba épreuve na bango
Entre autres dissertations, français oral, P, épreuve technique selon chaque option éco-salema. La ville province à Kinshasa, examen ou émis session et s'est déroulé normalement n'engue salamaka toujours na néon so kasi particularité ya année ou ezak na tongo la lelo lundi 12 juillet 2021 transport en commun et greva qui donc finaliste ya preuve examen d'état bazalaki na passe mi ya kokoma na centre na bango biso magazine Kanbenyo stokitaki sur terrain na district ya Funa wapi élève banyokomaki pona kokoma mais finalement sima ya mot d'ordre ya ministre ya enseignement primaire secondaire et technique toni mwa bako bana nyonso bakoya en retard à cause ya problème ya transport bazala admis na salle de cours donc bayaki avec impact pe idéologie prêt pona ko affronter épreuve ou émis session ya mokolo ya liboso dissertation ville Kinshasa et ezalaki décoré na couleur bleu blanc finaliste oyo bazelamaki na centre bazali prêt pona ko affronter épreuve oyo kozwa presque une semaine kasi pona mokolo ya lelo ya liboso bazelami pona dissertation. Kinshasa et l'équipe partout. Tout ce cas toujours na éducation web belle finaliste réagissaki na micro ya Peggy Ulinga na oni ezalaki première journée o ezalaki consacrée na dissertation. On dit que qui n'a bien les la part quand même transport les transports là qui vraiment passe surtout si on a utilisé ngwala pour na école à Kalam ba kiti singa la force et luka kina makolo bata moto dans bas sur la grève je sais pas c'est comme ça en première col retard te garder seulement juste les barrières et puis to là tu vas cacher donc to lobby le vivre à la salle c'est cette dissertation elle est bien par la grâce de Dieu c'est bien par la grâce de Dieu non là il dérange un peu le temps tu peux na qui na moto elle est bien nous ça c'est oui mais à c'est la bisoka dans tous wa kaka tous wa 100% ma penza beti dala to zwi travailler bien lycée matonge ba condition mo bwana stable très bien que ce soit ba chef de centre que ce soit ba ingénieur so ko ba côté siko ba sele musala mo bwana pona biso que ce soit ba wotu to sengi na bango kaka baza na biso ba batela biso bomba biso ba condition nyonso to ba pesa biso sala mambo tout ba biso sala kuna ne bagata ba centre tout ça là on était que élève était que ba candidat examen d'état avant de décider de la condition de biso ba charge nous tout engagement nous tout qui pour nous présenter examen au transport est dérangé mais tout la muka ba tongo makasi pour nous corps ba centre tongo ne enseigner là qui ba 6 heures déjà biso tout ça là bien ba centre l'équipe qui n'a nyonso tout nyonso tout ça là on est stable 1 mètre pendant corona zali stable que ça là à l'aise tout travailler dans la condition il y a bien l'équipe dans malade l'équipe tranquille posé l'inspecteur va équiper biso bien la carte peut surveiller puis tranquille la moni va condition ça là bien examen l'équipe facile très fastoche comme de l'eau à boire donc pas trop de commentaires. Tout ce qui est bandé que son éminence archevêque Laurent Mosengo Passigna à Koufaki, na ville à Paris, précisément à Versailles, mon dimanche 12 juillet 2021, Bolanda portrait naïe et Salami Awana Natonsiata. Cardinal Laurent Mosengo Passigna a outaki Kokufa, mon ya lobby dimanche na mboka Paris. Kasi awa tozongeli cursus na ye pe parcours na ye mobimba na kati ya mosala ya Nzambe abotami le 7 octobre 1939 donc akufi bongo na 81 ans abotamaki na Mongobele na République démocratique du Congo. Ordination sacerdotale na ye esalemaka le 21 décembre 1963 azali bongo premier africain ya kozwa doctorat en écriture sainte na Institut biblique pontifical ya Rome. Asalaki pe sous thèse moko ezala préparé sous la direction d'Ignace ya poterie oyo asalaki sujet oyo ya notion ya nomos na Pentateuque grec. Azalaki bongo secrétaire général ya CZ actuel 5 kobana na 1976 et kino na 1980.
azalaki nommé évêque auxiliaire ya Inongo le 13 février 1980. Ordination épiscopale naye et salemaka le 4 mai 1980 na Kinshasa, palais du peuple naye moko sa sainteté Saint Jean-Paul II. Azalaki nommé évêque auxiliaire ya Kisangani le 7 avril 1981. Élu na 1984 président ya CZ ti na 1992. Na 1987, azalaki lisusu élu membre ya conseil du secrétaire général du synode des évêques. Lisusu réélu na 1990 ti 2001. Promis archevêque ya Kisangani le 1er septembre 1988. Na 1991, ayaki kokoma président ya conférence nationale souveraine CNS. Lisusu na 1992 ti 1996 azalaki président ya HCR oyo ekomaki na 1994 HCR bar PT. Na 1997 après kozala premier vice-président pendant 3 ans azalaki lisusu élu président ya symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar SCEAM. Poste oyo a conservaki ti na 2003. Na 2002, ayeko koma vice-président ya Pax Christi International, pe na 2004, azalaki lisusu élu président ya conférence épiscopale nationale du Congo. Après, na suite, il y a désignation na ye face na ba rumeur. Oyo bana ko annoncer candidature na élection présidentielle, ayeko déclaré lors ya point de presse moko qui azali na posate ya kozwa pouvoir politique. alobaki ke soki nazalaki na besoin ya kozwa pouvoir politique nalingaki nazo yango na 1997 après chute ya Mobutu mais nasalaki yango te po ete pouvoir ecclésiastique na ngai ezali 1000 fois supérieur na pouvoir politique. Ayaki kokoma archevêque ya Kinshasa le 6 décembre 2007 pe lisusu ayaki kozwa possession canonique le 2 février 2008 pe ayaki kokoma émérite le 1er novembre 2018. Ayeko koma cardinal ya église catholique le 20 novembre 2010 na yemoko Benoît XVI asalaki musala ya nzambe na ndenge elongo bani pe azali exemple à suivre tika ete molimo na ye epema na kimia. Toujours le roi et à son éminence le cardinal Laurent Monsengo Passini, un grand homme, l'église paix à politique congolaise, population paix, chrétien catholique, bazanga qui a kolobati, bazanga micro ya Peggy Yunga. Oh, en tout cas, Tobeli, lobby, tozalaki wasima bamisa, message yé, que non tata cardinal Monsengo Laurent akufi. Et soit qui biso makasi et dérangeant qui biso makasi en tout cas il peut se biso sengoté pour tata oyo vraiment asali mingi pour na archidiocèse ya Kinshasa asali mingi pe pour mboka na biso yango wana penda et pesa ki biso sengoté jusqu'à présent ozomona to sali effigie wana to tie yango liboso ya altar parce que asali mingi pour na église catholique asali mingi pour na paroisse na biso Saint Vincent de Paul. Dernièrement azalaki awa tango sœur Isabelle oyo tamboli mingi na Monseigneur Philippe Nkere en tout cas yaki ko sambela misa na ye to sepelaki makasi alors asali mingi ya wanto che mutu nyonso akoleka mu Kristo nyonso ayebaki yeso ka leki akoya na ye ko sambela awa pa na biso ko kipe ezo kipe RT parce que au moment to fongola l'église que ba Kristo banso o bayebaki ye bakoleka na bango. Bazoranda ye hommage na ye en attendant programme ya archidiocèse à kopesa biso. En tout cas na côté politique moi to bossa nango ezate ba peuple congolais nyonso ba yebike tata cardinal Laurent Monsengo asali mingi d'abord à partir ya conférence nationale souveraine. C'est lui qui était Yemutasaki pena pilier ya conférence nationale souveraine. Alors asali mingi comme politique pour mboka na biso. Ti na minute so tozana ba président oyo bazali lelo ba konzo bazali lelo tata cardinal asali mingi pour que vraiment mboka na biso kimia ezala. Na yoka kisango wana na yambaki yango sela nga passe makasi po asa mutuya katina na ecclesia na biso catholique sela nga passe po elombe penja akei oto ba kwa baoba nzeta baoba penje kwei esala nga pasi ti sikoyo nde na otala photo esala nga pasi makasi biso tozala pasi makasi toana mawa pe tozana souci po
moto ya motuya wana azali papa ya Congo mobimba, azaka papa ya église catholique te, kasi azali ya Congo mobimba po abandaki kodéfendre biso na losambo et puis abandaki kodéfendre biso physiquement penza boye na makambo ya l'État, abandaki kodéfendre biso. En tout cas penza to perdre ya motuya ngai na koyebisa bango tokoba kosambela mpo na ye mpe tozwa ndakisa na ye parce que ye alingaki na ye corruption te, tolanda mpe ndakisa ya ye. tozaka na mawa depuis toyokaki sango neti nga sango wana ekutaki nga na kati ya lopango ya basango kuna azali kolambela basango banganga nzambe nde information wana ekutaki biso tomonika basango bavandi kaka kimia bavandi sika moko ti moto auti libanda centenaire ya bebe oyo te mosengo bakufi na bien apema na kimia bo babeta ngonga te ate fo bazela accord euta à partir ya deuxième mairie pas chancelier nde ngonga ekobeta esala biso mpasi moko kati na biso oyo ya motuya mpenza eki kati na biso église catholique et puis pour le peuple congolais pour défendre biso na losambo na mateya alendisi mpe biso na mateya Kinshasa botelema bongenge na mwinda ya Kristu abundeli biso mpe na mama politique po soki mpo na ye mama mosuku mpo moye toloba ngo eza boye te mpo eza télévision en tout cas asungi mais sika keya mpe maka na kimia mpona bachrétien catholique biso totikali tobwaka elikya te epuis totie mpe na losambo sika kei nzamba ya molimo na ye apema na kimia ya bangelu bazala na ye longo mais bakristo catholique mpe tobwaka elikya te eza liwa eza nzela ya nzambe ezwabaka kei kobongisa biso esika akoya kozwa biso moko donc toyebi ke liwa ezalaka tobonango ezali kaka do nzela na ye akei lokola mpa nyokami te na maladi eza donc alexis vimaka aza mosala ya nzambe po biso pene eza lokola symbole ya biso eklise catholique bachrétien catholique bakoki konyokama ta souffrir na maladi bambula bato balemba ye meme kopesa ye kisi ya komela donc oyo kaka asalaki fievre 2 jours 3 jours akei ndenge mpe esalami mpa na ye de toyoka lokola ekomoko boyeki o aza grave après 3 jours après akei nzambe azwa molimo na ye tobwaki mpe elika te tozosambela tokokontinue kosambela ti ebembeko ya bakokunda tokokontinue kaka kosambela mpo na ye. Église catholique est en deuil, RDC est en deuil, Simeloa, il y a grand homme au prince, il y a église catholique comme les sous moko ya bateau, comment histoire politique ya mboka na biso, ba réaction ils ont continué koko ya frère Julien Yave berger diocésain, il y a renouveau charismatique, il y a ville à Kinshasa, paix azanga ki a kolobate na micro ya Hervé Zaka. Sentiment et ça d'abord en tant que chrétien. Tozongi na makomi masantu obalobi, j'ai combattu le bon combat et je n'ai pas perdu la foi. Et c'est ce sentiment de fierté tozana yango a tozali komona que cardinal archevêque métropolitain émérite Monseigneur Laurent Mosengo Passigna a otikotika biso na mboka Versailles na France. Donc c'est ce sentiment de fierté de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus depuis sa jeunesse et à Fandiming na Katia sacerdoce, il a franchi beaucoup d'étapes de dignité, que ce soit na Katia Ecclesia, to na Kati ya mboka na biso Congo, to na Kati ya mangomba mosusu oyo ya Ecclesia au Kati Afrique. Azali dignité ya Ecclesia pe ya mboka na biso. Yangwana de ces sentiments de fierté, ça peut faire mal mais c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a combattu le bon combat. Zande Azwamoli Moumoye. Et même temps le pape François a commis pape, Azwaki ba cardinaux 8 ou 9 pour que à la réforme à curie romaine. Donc Abambi, Sabatala Makabona Rome, les Andégénines. Na Afrique, Bazonka Mosengo et Moko. Tu as vu que les cardinaux sont ébélés parce qu'il y a des pays où, comme la France, ont 4 cardinaux. Mais en Afrique, l'évêque, le cardinal qu'on a pu prendre pour que à Kota na Moussala Makasi, c'était lui. Et même Nakati Ambo Kanabiso, à chaque fois qu'il y avait un problème, et même à Azar Koutoupé, on a le président qui s'était de la consultation, Moussengo n'était plus aux affaires, Azadja émérite, donc la retraite.
on a fait un pas vers lui pour le consulter. Puisque ce n'est pas seulement une tête pour notre pays, c'est aussi une référence et aussi une bibliothèque. Dans l'église catholique Tozoloba, nous avons perdu un monument. Mais Nzambe oya pesaka soki abotoli plus kadi ako remplacer. Tozali kosenga pe na kati ya église tolingi bande konyo soza la balaïque na banganga Nzambe. Tomoni esika ye akomaki adirigaki ba conférence ya Madagascar baponaki na kati ya Rome poisa la ba misala azalaki parmi ba o bakotaki na consistoire pour que ba ponana ni Pape François. Nous voulons que là où il a été, il était peut-être seul en ce moment-là. Mais nous voulons qu'il y ait une grande émergence. Et ça, la Katia laïka, et ça, la Katia clergé, qu'il y ait des gens qui arrivent là, qui mettent d'accord le monde politique et le monde religieux face au destin de notre peuple. On dit que nous, on peut consulter tel prêtre, on peut consulter tel laïque, puisque la Katia Mosengo, il nous a formés, il nous a aidés pour que tout ça, quand nous parlons, que la politique se taise pour dire maintenant c'est Dieu qui parle au peuple. Et ça, c'était Mosengo. Et nous sommes en train de prier que Ezala Oana. Ma soeur, quand cet homme-là, quand il va arriver ici, c'est le cœur qui parlera. Et Dieu va garder lui-même son peuple contre des barrières, puisque personne ne va rester derrière. Quand un grand homme, tout le monde va s'inviter à cette... C'est une fête au Torosala. Avec beaucoup de larmes, oui, mais ça sera une fête. Dieu a pris un homme peut-être difficile à remplacer, mais peut-être il va à côté de lui qui vont se réunir pour faire un seul Mosengo. C'est une chose que pour nous c'est un temps de prière, de dire finalement tout à l'heure que Nakatia Mokili il est né je crois dans un village qu'on ne connaît presque pas, dans l'anonymat, mais il est mort quand tout le monde tente de le voir. Toutes les radios parlent de lui, mais il est parti de loin. C'est aussi une chose pour dire que Nakatia vit au côté de la origine à côté, mais Dieu va t'amener vers des sommités que toi tu ne connais pas. Nano Kivu, 20 personnes bakoufi suite à l'affrontement au Salamaki entre armée congolaise na ba rebelle Bolanda ba détail et Pesameli biso awana na tonsiata. Ba affrontement ya makasi et Salimaki oyo opposaki ba forces armées ya République démocratique du Congo et FARDC na ba coalition Makanika Twinganeo Ngumino Android pe ba alien na bango mokolo ya samedi ti dimanche 11 juillet 2021 pe esali bongo 20 morts ezalaki bongo na ba environ ya Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Na communication na ye na presse mokolo ya lobby dimanche, capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole ya armée na partie sud ou la province ya Sud Kivu, a indiqué que ba FARDC ba yaki ko reconquérir quelques positions ya ba Ogeafi na ba oyo ya ba environ ya centre ya Minembwe. Bilan provisoire ezali d'abord ya 5 militaires FARDC oyo ba kufi na combat, P14 bazali blessés. Kasi côté ennemi ezali bongo na 35 blessés, P15 morts. Ba opération ya ratissage oyo en profondeur ezali ko continuer ndenge a expliquer. Capitaine Dieudonné Kasereka azali ko renseigner que population azali en déplacement suite ya ba affrontement oyo. Na kondimela commandant en secteur opérationnel Sukola 2 ya Sud Kivu a sengi na population ya Minembwe na ba environ na yango bazala na kimia pe ba regagner banda kuna bango en attendant musala état de siège ezali kusala ezali kokende malamu. Lisusu ba groupe armé actif na territoire ya Kabambare bazali prêt ya ko se rendre pe ko répondre vie na bango normal, soit ba comme ba civil ou soit ba intégrer ba forces armées à République démocratique du Congo topé police nationale congolaise. Information oyo ezala qui rapporté na presse mokolo ya dimanche 11 juillet 2021 na Afani Idrissa Manga, gouverneur d'intérim ya Maniema oyo a effectué qui mission moko ya pacification na sud ya province. 6 groupes armés oyo babandai ko bunda entre bango ou bien na ba FARDC bazala qui identifié pe après ba échange na bango na ba dirigeant mingi kati na bango bandimi bazala désarmé ndenge gouverneur ya province a indiqué awa. To identifier qui au moins 6 groupes armés na territoire ya Kabambare après ba échange na bango ba différents groupes armés oyo mingi kati na bango bandimi ko s'engager pe ko tika mandoki ezali bongo processus oyo e bandi
pe oyo ekozomwa tan mingi ndenge afani Idrissa Manga alobaki na presse pona ye assistance humanitaire en faveur ya population o bazali victime ezali très urgente pe lisusu alobeli ke bandako mingi ezalaki incendié pe ezali détruite kaka pona makambo oyo ya guerre esengeli pe assistance moko humanitaire po ete ba village ebele ezalaki brûlé pe awa toye ko créer comité moko chargé ya ko recenser pe ko identifier ba miliciens nyonso pour na to intégrer bango na société ndenge a continuer ki. Pour na rappel, prolifération ya ba groupe armé na territoire ya Kabambare ezali bongo provoqué après ba accord conclu na début ya année 2000 entre gouvernement ya République démocratique du Congo na firme canadienne Bandro oyo ba cahier de charges na yango na population ezalaki respecté te. Na bongo bazwaki kanda pe frustration population azalaki regroupé na ba milice pour la s'opposer ya exploitation ya or na firme oyo Kinshasa et l'équipe partout. Et si vous mettez en ango poto blevita produit ya Beltesco ezo sala kitoko pona mikolo pe bana ezotekama partout pe kitoko wapi soki nano mekite somba meka okupesa nga raison kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour le cerveau ya mwana na yo na misu kobosa na te ba chepe miliki na kati pour le calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pona kosakana kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pona mikolo ya monde. Mais là poto Blevita pona kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Le 11 juillet, chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de la population pour l'importance de la journée en peu impact dans la vie sociale de la République démocratique du Congo. Tozongeli yango awa bolanda image et commentaire. Le 11 juillet, chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de la population. Origine la journée en go ezali tiré na 1989 na conseil d'administration ya programme des Nations Unies pour le développement. Journée oyo ya population ezali na objectif ya kobenda attention sur urgence pe importance ya ba question ya population notamment na cadre ya plan pe programme généraux ya développement oyo ezali ko nécessité ko trouver solution. Et seigneur boyeba que population ezali moko ya ba main d'œuvre o développa kamboka kasi population pe densité ya population soki ezali kosala mosala te ekomaka problème pe moko ya ba cause ya sous développement ya mboka na yango importance ya kotelemilaka planification familiale pe kosenga na population ya mboka oyo ezali développement soki ezali ko travailler dur kozongisa mboka sima soki ezali ko travailler te. Raison pour la journée ya le 11 juillet dédié na population kotangisa na basi po bangonde babimaka bana planification familiale to pe kobota na bwanya kobota lolenge esengeli pe koéduquer bana lolenge esengeli pour que baza utile na kati ya société pe ba développer société. Na RDC, na occasion de la journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet 2021, le gouvernement congolais a rassuré le ministre d'État en charge de plan Christian Mwando Simba. Il y a engagement na ferme à financer réalisation et deuxième recensement général
ya population pe ya habitant ya République démocratique du Congo. Yango ko permettre RDC pays na biso ya ko obtenir ba données fiables pour la planification et développement pe amélioration ya connaissance sur ba caractéristiques socio-démographiques pe économiques nati ya ko promouvoir mosala pe ko sala ko population et prospérer na mosala na ye na occasion oyo ba présenter qui vulnérabilité pe défi majeur ya RDC face na matière ya population lelo oyo tokoki koloba ko 60 ans après indépendance RDC ezobika na surpopulation, c'est-à-dire démographie moko très élevée wapi bato bazobotama sans koyeba nombre nini tozali réellement na yango gouvernement est-il boko na mesa kolobako bazali déterminé ya kosalisa recensement na koyeba nombre ya habitants ya RDC pe koyeba ndenge nini ko utiliser moko la moko pour le développement ya RDC. Tobosana te que le niveau mondial population ezali ko avoisiner 7,8 milliards d'individus partout dans le monde. Na bamboka mosusu mbeti na Occident mingi na France ba français ebele ba décida ko bota te pona ko batela environnement pe ko batela mboka na bango kasi na ngambo ya ba africain ko bota ezali très important pe ezali significatif kasi ezali important pe ko éduquer mwana pour que lobi azala utile non ko bota seulement pour la kotunisa mabele. Nous peuplerons ton sol et bon, nous assurerons ta grandeur totika yango wapi. Ezali très important na cadre ya journée internationale où ezali kokanisa makambo ya population et sengeli pe ba dirigeant congolais ba kanisa nini ko sala na population no nini ko occuper bango pour ko bazali utile pour que RDC ekende liboso vu que tozana main d'œuvre ya makasi pe bato ebele batonda mayele batonda makasi ba ko transformer mboka na biso. Nyonso ezali manière ya kodiriger bango pe orienter bango pour le développement ya RDC. Kinshasa eleki partout. Édition lelo esili ezalaki édition ya lundi le 12 juillet 2021 on azalaki nesenga ko présenter les bino. Merci pour vos ebele kolanda biso partout dans le monde. Kinshasa, RDC pe libanda mboka tolinga bino mingi pe bino pe bolinga kabiso mingi po to sala kabino musala lenge sengeli kasi na ko si édition boete tika na pesa merci une équipe technique pe rédactionnelle le sac musala na sima caméra o tozalaki na Hervé Zaka tozalaki na Peggy Ilunga Régie et Simamaki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata. Édition lelo betamaki Dada na Merveille Mombende toujours na coordination ya grand lien en communication Jimmy Kendi kasingala bindo kutami ko lezali koya na souci moko ya ko servir bino d'une manière très professionnelle. Édition lelo ezali dédié na ba chrétiens catholiques nyonso ya monde entier. Nous sommes de cœur avec vous tolingi bino mingi pe tozo partager peine au bobungisi moko ya bino kasi bobungisi pe moko azalaki motuya pona RDC kimia na molimo na ye pe condoléances na libota na ye pe na église catholique. Réalité ya bana kino